elongi ya Jésus bakozwa bakotongaka bato. Elongi ya Jésus bakozwa bakokotisaka bambongo. Attaque eza mboka nanga na liaka na mso atake ngata na ora bien te. Ya zola kop na. Wala kop na. Ata na sali mabeti. Eya kaka ebalukaka kaka. Netinga babenga inga. Ati photo na obongo, non, faut appeler son respect. Faut appeler son respect. Nous sommes surtout même na parquet. Voilà, on va appeler son conseil. Kaba to théâtre. Merci bango, na répondaki bango na bi. Ndenge si la na belle vie ba finga maka. Mukoni basi ba même na parquet. Réponse na pesa kangwa. Ozonde kona yo ke memaye na parquet bastatika bana. Simba te. Qui a amené ma benga na memi mabi. De pour après. Mais nga nazana ba preuve. Nga nazana ba preuve de preuve oyo ya fingi oyo ba fingi na captura nyoso. Bino moni nga yuma. To suka wala. Bo suka pesa mabe. Wala. Kasi ba parquet ba ma. Bo parquet ngo batanga ba utas na tango mbona yi. Yo bino tati gilen. Yo moni parquet basaka na nango. Ngai moko avocat na ngai na ngai azote ko kangisa mutu. Avocat na ngai singa bi fa tanga kombo ko atanga kombo no mobimba. Soit tel que vous me dites, et si battez. Ni est quoi avec une émission Vincent Tchélis et puis avec les années d'aucune personne. Alexis, n'a pas d'aucun. Abi yo lukila kaba tu problème, c'est pas la première fois. Te ngapi bat balikela nga makambu na yo wana. Ngapi bat balikela nga problème. Na ya ka loba ngo na loba ngo pete. Yele ka posta kinga bongo. Combien de bat babengi nga. Na registre kam. Na nga na zana ngo. Oh babo ngote nga na sina registre. Nga ya ngande kute ya kande mabe. Sikoyo yo mona mobali swana kasiko na mona mwasi obimana. Mais bon ba mi balé ko ba yena mwasi ne. Et ko sala ngelo kote? Sérieux? Nga bunda tana 1000 personnes. Poza maele te bo ngo ba te Serge babenga kete. Au monde na biso monde hypocrisie ba au monde ba ko ba. Mais yende mta osala makambo. Tu comprends? Monde moko mabe. Ya pe mabe te. Boki na pe osala mbamba émission na kata banda kuti. Boki na osala réalité. Boki na osala banda kwa bato. Bato ba tchaka mno ba ke ko defanda kuti. Ba defanda kuti. Donc nga na za hypocrite te. Nazala ke nasala soki ndenge ni te yaya nga na préféré na lia na ngami ya soso mais na lingi ba ser na ngami balé wana. OK. Mutu moko alekaki intervention na ya lobi ke bino ba artiste nyonso ya kala ba artiste bana mibali comme ya bana basi bino bosali mingi na théâtre bozala sans esprit. Comment botikala kaka bela sila bela botikela bango pouvoir ebele bino moboko kosala longo te papi Kader Kader yo ko reconnaître bongo akosi to komi penza ba sans esprit bon makambo tantini gila nazo sala sans esprit. Alors tantini gila nazo sala sans esprit soit n'est pas comme ça la moté eza buzoba bato bazokamwa mobali na mwasi boswana boyela bi boswana na boswana saka na bino mutu pona ni mutu angwa sekara ne bino
Robe de gloire très disponible chez nous. Vous en avez besoin, contactez-nous. Tala ba robe biso toninga. Robe le pesa lokumu. Robe e bois ki moi si bon. Moi ça longwa boya ko mandenge ni. Ata yo moi ça boya aboya la taboye pour la tani. Veut dire tunique de gloire to benga robe ou tunique de gloire. Vous en avez besoin nango, contactez biso. Bo mona e ko se défiler awa ya bandenge nyonso. Olingi ya boy. Kakayo, olingi o ezoleka. Kakayo, olingi pe eza na ngambo kayo, misusu pe ezo ya lisusu. Donc bongama zala bien, eza pe na prix moko très abordable. Biso to linga rozala ba femme respectueuse, yango to lataka toujours na ekenge mingi parce que tala kaka pardon so ntayi bo fazana na ekenge, moi si wala ta kitoko, yende moi si ba pesa lokumu ya solo, mama ya Congo, to pe moi si ya Congo, azali moi si ya lokumu, il faut lataka na propre na soin pe na soin tayi bonyoso. Olati tunique de gloire na yo, sokola tiango na ta. OK bureau. Okutana chef de l'État neti tembe. Okutana chef de l'État so polingi pas passer. Moi tourna papa, moi souki maboko boaki, moi perruque nanga iboye, moi perruque amulai. Kande yo moko olinga. Otiango sala moi bien. Babi pe na poto kuna ke non mulungeza makasi moto. Le bilamba olata yango ta mpependenge mimango. Ta mpependenge mimango. Mpependenge mimango. Elemba oyebi yango yango. Donc olati yango moi tour. Olingo ke pe fête anniversaire à moninga. Totinde le tunique de gloire et ça lui bien. Donc vous en avez besoin d'en hésiter même pas un peu. Très chers abonnés à Yokani Télévision, la PCB Beauté, merci énorme de votre fidélité à cette chaîne. Votre fidélité inconditionnelle, c'est ce qui nous permet de rester et encore se battre pour vous donner des bons programmes et vous proposer quelque chose de meilleur à chaque jour. Merci énorme na bao nyoso bazala na sima ya bilili na sima na dans l'ombre au va permettre à ce que tout ça la musala au bien ba soutenir biso dans la prière financièrement et ainsi de suite et permettre à biso to ba ça la musala ngo bien makasi. Merci na sima caméra nazala Junior Mbuyi oyo akomisela rabino bilili na ndaku bilili bo sepelaka nango pe bo betaka ya solo li solo bokanisaka ye yende Junior Mbuyi. Alors naki ko pesa lisusu mbote na oyo na benga comme partenaire privé James Kemusa na pesi mbote na pesi mbote na ye moko camarade nekuna na Grimi Jules Mayola na pesi mbote sika Piozali. Merci énormément pour tout ce que vous faites pour moi. Merci Naya Mamilongo de moi-même, merci pour la nyonso, merci na Y Abakouk, merci na Chacha la maman de moi, merci Naya Mamilongo, merci na Bobet Luzolo, merci na Baibele Neso Bozalara, Nabiso Elongo Eke, Zongi, Tatashi Narambo la Pesio, merci, Likwangan Zala Paz à la Rawana, toujours Bazanga Rate, Baoyanga Bazalara, toujours, Dona da Kaza, na Pesio Pembo Tessika Pozali, Waneza Sobrique, Baebani, Bata Makabalingara mingi te, Kombo ya Solo Yeba Kobima, Bonde Zalaka, Maman Nanga Elimbizi, na Pesimbote, Maman Zozona Inde, merci mingi. Il y a solo l'actualité, ils allaient obliger Bissoto et diriger à Bisso, mon pépé actualité, et diriger à Bisso vers la personne où ils plus toucher dans cette actualité. N'a pas un éclaircissement sur plusieurs points parce que et permettre à Bisso de fixer sur certains rumeurs et ainsi de suite. Ça nous permet de fixer nos idées et tout ça là. Donc, on a les lots, naïe beaucoup meninga tozo zela on a 20h, il faut les embellir. Il y a Gabi ainsi de suite. Na bon, na bengi ya Gabi azali alors on a qui kopesa mbala moko mbote na ito meka kosolo là. Moi na oyo c'est ça l'actualité kenda ki ezonga ki mataki kitaki nungu pourquoi toujours il y a Gabi pona nini kaka et tout ça là to moni pe côté mususu na gag mususu kuna zo benga abi na biso maziwa to éviter ça ndenge ni meto tuna yemoko ya Gabi na pesi mbote. Oui, bonjour, bonne. Oui, ça va, bonne yopé. Kayo. Zongala bwende ni Gabi. Nagali. Ah, on changer coiffure du sous. Zambe. Ah, ngana bongwa makaka. Ya solo wana. Na moni yola ti polomo. Ngana bongwa ma toujours hein. Polomo ka rouge boy obimi. Tanga ngola monte manza. Mutu moko tatuninga. Ona na ngo abi na kitoko bunga. Oh, ya Gabi. Gabi ko ngana ebe Gabriel ko. Ngaiko. Ko bando bina nini wana? Nazo yemba nzemba kofi. Ah. Olinga ngomi olinga nzemba makase. Oh. Ka partir na kandi olinga mi. Lambi avi ambango ndeko suka se sheke. Obema avi ezanga assurance. Botema ki vekule kende ni boso eta baku. Ya solo wana. Oza bien? Naza bien. Tu mets dans nzoto? Oza bela tena normal. Na bela ni? Ba singa ko beli. Nga? Ba ibataki l'équipe. Na bela Aïsia.
wana mboka na nga la liaka na melaka ah tika boye attaque eza mboka na nga la liaka na so attaque ngata na oka bien te ya zola cop non wana cop na nga tika na seka ko seka no onde mutebo mamoki ya gabi ko seka nde esekeli na nga nde ya kitoko te mama ya solo scope oyebi keza mabe so seka ndenge ni so bala kisima bon nde nzamba sali nga na seka bongo na skona sali na balolango oh c'est naturel ah c'est très naturel. Naturel. Attention, c'est bon. Attention, c'est bon. 12.8. Tika lo babou. Et là, on a posé quoi. 12.8 est normal. Normal. Koutou est débordé. Il faut les arapenza. Moi 13 attends. Moi 13. Mais qui dit 12.8. Eh. Yagabi, pour nanine phrase na yoka moko na media. Et où t'as un problème? Na comprendre raté pas maman na ngata yo moko lobela ngai. Na sala nini na comprendre kate ata na sali mabeti ya kaka ebaluka kaka yo on peut de réaliser non oui ata na sali eloko te ata na sali kama mabeti toko vanda boye na mami pe loko moko boye to seki kaka mais lolenge na ngango ata na vai na plateau e yaka lolenge na ngamoko ndenge wana ka ozala siko soki pe na mamoli ndenge wana eye mabe sepe babenga na ba telefone alo bido bongo te silika na ebi monde na biso siko soko za faible ba travailler soko za faible neti nga babenga inga ate photo na bongo non faut appeler son respect mutu mususu boye mema na parquet voilà ba peso conseil ka ba théâtre nesi bango na répondaki bango na bi ndenge sila na Belleville ba finga maka mukoni basi ba memam na parquet réponse na pesa kyangwa donc mutolo ba na nga bongo emoko azuda réponse aye amiyebi na lobai ne bongo azande ko nanga ata fingi ata sali no sa osala bato libanda ne mutu ba ozongisela ye na mimi na parquet hein c'est comme na besoin ofinga et na ofinga e oh yo besoin na besoin ofinga na place na ofinga e o ba na répercussion te ka moi ndambo na lobaki ofinga kité mais bimisi répercussion boso ofingi siko boso ka loba et mais maman musika te boso ya kendeli pa côté il so yesko kendeli pa nana kufa na parquet tangi na comédien nini akufa na parquet loba ngote pa mutakufa ate kaba kutu yona so fanda na yazani ya les na yazani ya kimio sa na téléphone sa ba live nazo luka kuna kena nga kuna kabila nga ana mbongo ana mbongo chipunati okay tala kaba kabila nga tambongo ana mbongo chaza na kati wana na ba fille wana bana na kitoko wana bana ba mbongo oh ngaza ko longwa na ok prison na ok zwa mbongo na prison tika boyo so ebisayo alors prison mutu nangwa bima oui ok zwa mbongo na prison oui biso yo za liberté koza mutu ba condamner mbongo aka belo mbongo azakine balado vous comprenez iba na ye azakine na mbongo na ye tina prison boss andimi na ya subir les conséquences ti abima ke kutambongo ne donc déjà va vala ne poser après prison normale kazo ke zombo tiko to zakale na ba point noir na ba nini vous comprenez ya ke na ko beta ba bankoni ata ba partout kazo ko kenanga kuna biso na ba Christian Petit de bank sa na ngoyote mama bosu ko sani tango yo soki soko sali likamu muta sepela kangisa yo oke kakati loka maipela oke kaka loka neti to yeba na biso boy bat ba na yo tikelo ka mbongo bat ba yo kabelo kakati kota bana mibali kuna bomba konjo ba kakuna ndoke Gabriel azakune bo memelo loko enveloppe d'enveloppe les amis de somme par de la visite lo ina loba da bien c'est ko finga ne oui ça fait bon mal en mututé biso so to abana quelque part so reconnaître que yepe batinda ki na ba koisi la bana mboka yepe quelque part ko sala mamuni so sala fait da ba benga ki batinda ki ba poussa ki oh mais siko na bia il faut ça maele te bon ngo ba que Serge ba benga ki était au monde na biso monde hypocrisie ba au monde ba mais yende mta osala makambo tu comprends monde moko mabe pour Serge ba benga ki était
Pour aller Serge à salaire, moi ça Serge on dit mangote. Moi ça Serge on lingate Solange. Ayebi bondeko to zana ngo ko lingate moi lo mo ka mukie to ezala bien te. Ah lingate. Vous comprenez? Na pesi maman Solange mbote skaza. Pour nous sengi pardon pas Serge au bout ko senga pardon côté mon sous. Pour ni ko na ko bomaka mboto moto sengi pardon. Moni mwana lobi avandi singa. Abinanga yokatanga inana tapona mbala suka. Kona geta. Ta viegi abenga kinga tala pona nini boye gabi oh. Est-ce que tali yango? Abina tali na moni pele comme biolobité. OK. Mais oyebi monde na bino. Peut-être il y a mona qui na yango normal mais ça na bateau ba pousser bango. Ozomon. Na bateau ba pousser ki bango. Parce que l'air il y a salelinga tant que geta lobina makambwana. Na c'est ça qui n'angati. Na kuma na ko seka ah. Tant batie biloko na bango ba jalousie na batie ki wana. Na ese geta ngabi omoni. Abio bi monde na bino même so ba pousser. La poni ba pousser Serge té. Yo ça ba lobina Serge té. Atika. Na bi o comprendre. Na bi o comprendre. Donc amone lo so lo baté. Omoni. Yele ka posta kinga bongo. Combien de bato ba benginga? Na registra kiango. Na ngana zanango. Oh baboma ngote ngana sina registra. Na sina zwa kiango déjà. Ba ebisioni ba voice ngelo bini. Te voice ba ko ba tinga na voice te ba biki na obinisa. On enregistre ki ni appel penza. Ah, oyo ya jalousie wana. Ya joindre na enregistra ki. Ozomona. Mais ozonde kona yo ke memaye na parquet bastatika bana. Et simbate. Balobi tomoni esi quoi avec une émission Vincent Cheluzi penda. Abi ki ozani ndoki en personne. Hein? Alexini. Na san ndoki. On dimino wango. Bona sani. Bon gaza nga ndoki nga na boyango. Bona boyango ponani. Abi yo lukila ka bato ba problème, c'est pas la première fois. Ngapi bato ba lukila nga problème. Makambu na yo wana. Ngapi bato ba lukila nga problème. Na ya ka lobango, na lobango peut-être. Kai bato ba lukila nga ba problème bébé, mais na lobango te. Habitant yo sala ko yebika ke ba ko tika na ba lobate. Bato mbana. Tant au sala makambo sala na internet. Au moins tu abima, c'est quoi bimi mwasi. Kasi basi mbaloba bongo. Ndenge so sali kapna ta ba yaki ke ba koloba te. Basi mbaloba bo azama sola basi ya mibalite. Yo so comprendre. Neti o marika bongo chaka ha. Mo marika bongo kuta kokota pe ayelinga ya. Yo so comprendre. Kokota pe ayelinga ya. Akobenga pe na téléphone atomboki agangi ayebi ke na o manqueti. Maolega TVT. Ti ça c'est un homme. C'est un homme. Bon, ngaka na kindoki na nga penza ngai en personne. Wanga na ngote. Ebi yo tso ba mono pe ando ki pe ma seke. Bongo na ko sala nini? Eko sala nini? Na via lelo, mutu azala ndoki, mutu azala moyibi, mutu azala nini, et comment ko tala ka mutu. Etaliye mutaza la nganga kisi mutasimba bakisi ozomwa pa ke kisi yango yo ya na nsundinga kala zaki bakoyeba ke naza mutu akisi ezala ka susu te biso moto omona ngo boy alei ni boy kindoki nangane na bangango na loba na boyango mutamtandi ma part na babi désormais oyeba un peu baye osuka ndeni so te ngape na obanga te ngana obanga te tina opesa bakomo ngaya ngande kute yakande mabe sikoyo yo mona mobali swana kasiko na mona mwasi obima nani mais yeba ba mi balé pour ba yena mwasi ne eko sala ngelo kote sérieux ngana bunda atana 1000 personnes ngana bunda atana 1000 personnes et sala ngelo kote so so balo toka bola bitumba wana kasi bo wela nini na yebina ngate
to c'est les banto kata bitumbo kasi ya gabi boye na gile elote mais oko matina ba niveau na ba femme ba okota et tout ça là boye le kasi pasi ça pasi ndeni ya ba pasi ko luka ko lia au vivre ndenge nini ba pasi bana ba tuso vivre kana mbonga tournage te ya le bien vivre bien na misala na ye te afuta landa ona kitoko te ya pe mabete bokinda pe osala bamba émission na kata banda kuti bokinda osala émission bokinda osala banda kwa bato ba tiaka mnoko bake ko defanda kuti ba defanda kuti ndako la biso toyeba ke ndako ya mutu yango oyo ndako esalaka ni eloko te biloko mokili vani nga mona bato batumusaka o ndako voiture namona yango tina moko te vanité de vanité alaki bino na niveau alobi yala na niveau mosusu boya niveau na ete ni quel niveau ya tanga mingi te kotanga mutatanga kosa makambo mutatanga c'est Serge Pasteur patron alakisi ke atanga atakoloba sima alobi ne sima ayena ba média te asala buzoba asala makambo bana basi wana bo mwasi pire mobali azaka na motema soso te mobali azaka na charisme yo mote balobaka boni koloba lokwa mwasi boy baloba ngo pwani bilobela soso kasi tango yo zalokwa mwasi quel niveau d'études quelle étude et même siko wapi na entreprise nini si to yebisa to suki na maboki toza na maboki bamba ça maboki te bamba ça cinéma quel cinéma côté ni na groupe sans souci ce n'est pas tikako quel cinéma biso tosala ndenge moko quel cinéma cinéma wapi mais que ça le bien que nous ça maboki cinéma oyo wapi bongo banzonzingi ezasi biso tosala nzonzingi tosala ka nzonzingi moko oya cinéma ya wapi neti nga Gabriel batalanga na ba Hollywood batalanga na ba avion batalanga ba partout batalanga elongi nange talama na bindele batalanga ba nini ba film classique na yebi Vive Arrive ba Vive Arrive na beta ekanga mokili siko ya ye wapi botangelanga oh c'est quoi ça ngana mutu étoile tala muta memang na Vive Arrive ya mindondo nazoyebisa yo mindondo akufa mindondo mutu amemanga wow azana mabe na ye to bato bazala komona ye tellement ngana vanda na bato mabe na yebi ne bavanda na bato mabe mutu azana caractère mabe na yebi ndenga ofanda ne na gérer pe bien to zana biso bien ta ko va ne bakata facilité bakata a tourna kaya baluka kaya asa facilité mais ngana vanda na ye natika ko manquer respect ata mukolo moko te ti lelo aksoka ko gangela nga ko gangela super boka ti na mamo sérieux aso epsayo tuna shoga olo epsayo mais na fanda na ye nanu na manquer respect ti lelo vous comprenez nga na ebine ba fanda na ba malgré na zana mabena nga ofanda ka bo mindondo bengi yo Gabriel oza ngam na za bebe ote casting mo boyezali casting atokuta ba wera ba mabele liso akufa ba ada ada ilunga ka moko ka depuis tango wana déjà ba mama nzita ba konde pa kofi saka so bukake belé to keyi to bon na batu mususu ya bata ba ina wana ba nini ozomona to kinda ba fille ya kitoko ya bien là ngape Gabriel yebi pe Gabriel ngope na beauté na na koti deke nazo kota kale mundela moninga abenzinga aibisi
ndeko ne abiye mta osala ndumba wana vous comprenez ba proposer nga kuto moni otiki njoto polele siko ba tioka ba couleur na monaki na famille tout vous comprendre toi pe famille moko chrétienne et simbate OK vous mo bazwa mindondo te yongo nana tuno mena mintomona mama mindondo da reta fini mutabengi yo me yemta memangai mais ya zona toza na contrat na ba leya ba sila banani ma memanga amemakanga mais bazwa ite na viva riva et comme ça conflit entre bino te aloba pe loko ta ki papeti et ça là pe loko te yécoute ça là kai contrat ça là kai bien mutu na bengi aziko aziko vous comprenez ba ada to tourna na ba ada ba nini tout ça moi ba ke film on a négligé ba tout te na sala kana ndinga ko sala ndinga ba blague na bandeko vous comprenez donc ko sekalanga les akina on a sekana na ndinga blague mais ekumbinga siko na ndenge moko la lolenge moko OK so ezakila mutu mususu mutasala kyango pona nga nenga mona opeka normal nga unenga na sekalanga loka bazwinga siko bazo kabanga na tendance moko boye omoni nyoso ezoleka wana ezaka pona sila na ndeni ya bino ngana zo biso uvanda pe na kitu ngana mashaka mote ngana mashaka mote pona sila salini po jouer kuna bazo swanga siko bazo nga batindika nga kaka na tendance ke oza mutasila famille bot nani pardon SB Abakuk à côté de la sila après c'est na Babakuk nyoso mbote nga pe na pesi bango na cachoté vraiment vous comprenez tendance on a nyoso eza tendance ya Bakuk ce que ça qui tendance on a te même dialinga sa makambo te na tumbola et trop je vois maintenant na tumbola gi trop ndeko langa to kuta tumandi ko seka to seki to lembi dernièrement na tournage ya nani awa auto kolobalanga biomoni yo penza oza problématique te yo nde oza problème toi qui na ba Serge yeye toi qui ba te belé na ba Marina toi qui belé ba njo lobalanga wana yo nde oza problème yo vous comprenez kindeko siko nazo ebate na oyo na sali nini ya spécial on nazo ka mutumba bakisi batata mabumu minene na mnona mabumu minene bi makite na uta correct ezaki kaka batata mikolo na balliance na humour ya biso na biso ba comédien andenga mabete mais ememi yango mabe et comme problème pona kaka sila ndiba timoto pina pepe la kaka tendance wana kaka ngape na kubanga te talinga te siko so tingana le bina pesa position non le bananga batu ba pesa ba position et belé ba pesa ba position siko so ne tinga pe na bi bon na pesi position na banga na ndele ko to kam na zanga moko na sukula ngamoko na liaka ngamoko na lataka ngamoko makamno surtout ngamoko na lukaka vina ngamoko ozomona na kubanga nani comment ba pesi pe position ba bat lokola ngati exactement mikolo pe ba umela pe vous comprenez mais nga toujours nazo ba ke bela zande konanga beka mazande konanga natana kati nga naza hypocrite na ke na ko lomba oyo na ina lombi oyo po okuna bimiselinga moi 105 moi 50 okuna pa bimiselinga moi 100 moi 50 na lomba na tuti sabango mitu ngate ngana ko kufa na vérité na ngana munoko vouloir ko pa boko dunda yango ndenge wana boko dunda vérité na nga ndenge wana ana tendance moko te nga problème ngeza ke mes deux sœurs bayokana exact c'est tout ba guerre aussi là peine ba guerre ezo luka mutu akufa aussi là yango to phrase ngina to no ba ke luka mutu akufa na mutu akufa na ndenge ni po ani ezo loba bongo eza mabe et comme na degré mabe et comme na degré ya mabe ya kitoko ti
ozoka mama yoko oza likambo meli yango emelami ofai na yo mais na mutu musa ko oza likambo wana bina ko ngapenda soka ona sala kalikam a koti bi kota so ekuti pe vide ezu vous comprenez chance na mona si la passe mbila makasi asala ka badon to sala na donc côté moko boezaka sans caméra alinga caméra te wana nayebi alinga caméra pe na lobi boye mabeza kaka alinga le ma caméra te kuna caméra ya la to sala ka caméra te vous comprenez nayebi ke ye pa kendaka kuna ngape na kendaka kuna vous comprenez ndeko na biso pe na ngambu kotoyo bela ye pa kendaka ko sala badon pe asambelaka pe makasi ye pe koto pa sambelaka makasi ce que ça qui bongo te mabe on se comprend donc nga naza hypocrite te nazala ke nasala soki ndenge ni te yaya nga na préféré na lia na ngani ya soso mais na lingi ba ser na ngami bale wana OK mutu moko alekaki intervention na ya lobi ke bino ba artiste ne sur kala ba artiste bana mibali comme ya bana basi bino bo sali mingi na théâtre bozara sans esprit comment botikala kaka bela sila bela botikela bango pouvoir ebele bino moboko ko sali longo te papi Kader Kader yo pour reconnaître ça te na yo kake de galo oh ya solo wana bongo akosi to komi penza ba sans esprit ni ce que kanga bon makambo tantine Guylaine nazo sala sans esprit ah tantine Guylaine nazo sala sans esprit soit que n'esprit ko sala ngote ezabuzo babatu bazoka moi mobali na mwasi boswana boyela bino boswana kana boswani saka na bino mutu mutu angwa sekara ne bino pona likamoko ezanga na ngotina ebisanga sima moselu yango esuye susu alobi turo bosuka na te tosuka wapi bosuka place mabe wapi kasi baparke bo parke yango batanga baotasu na tangi kombo na ye te yo bino tati Guylaine yo moni parke basakana nango ngai moko avocat na ngai azoke kokangisa mutu avocat na ngai singa bi faut atanga kombo no mobimba so atanga kombo no mobimba te esimba te nazela kati mo amwa so na tanga kombo na mobimba capturer yango ndeska kanga maka ozo comprendre ngazo tanga na kombo mutu te tosuka musika toke wapi yaka ntinga mwasi na yo akangisaka wana wapi akangisaka wana bakantinga ye oba botana ye wana ngana yete ngana za artiste po zoyer faut écouter na preuve alobi nini ndam c'est une scène ye kutu ndem ta kokangama ya kokangama parce que ya zwinga penda postenga bandi ko tanga banzemu na nini na ye yende naza nango yende mta kokangama ngana kokangama par rapport à quoi kasi lobat ngana kokangama par rapport à quoi parce que olobi ke asima moselu te ngana lobi nete lobi na tanti Guylaine lobi na ete oh ngana lobi na tanti Guylaine c'est quoi sima moselu ngala kisi nga lobi na yete nga zo ba bien tantine Guylaine wala pe moi c'est dissous Guylaine maman tantine Guylaine ngwe sauter du sous comme tantine na comme soumula mobile na kamwa wo en tout cas yaga ben dimi ba sans esprit ça oui na ndimi to ça pena ba sans esprit papi Kader mbote sikozali d'abord mibali ya théâtre ba job pena ba ko kate bana basi ba kangi comédie na maboko ba job ba ko kate ba job ba sans esprit alobi oya monite na contredire yete za ko ngapa na lobi o ngala moni boya ke contredire nga a contredire nga te yega bien ba que riva lobi viva bangara ba longolo bilamba ba chao ba peinture ponezi pa oboya kikutu po eboza na famille chrétienne moi bi kala parmi ba film o tourna o baby sa réputation na
oui nandimango oui bango comment neti nini ba scène et salama ba simila na kati ya film wana c'est vrai que partie nyo c'est la mobimba te mundela kosaka mwandam yo salaka une partie et longino ke bimi le reste ba simile mais oyebi ke etika batu na somme moko ba film neti bongo ya gabi ya sala wana etika batu na somme yango bazo traiter au lelo bongo ni ba genre film masala kutu do bo comprendre et ça filmé bon total na TV autozaka to 20 to 20 total novela c'est raneni balongo blamba bakoti na sadrat donc ba ba mindele nde bango esale le côté ba scène wana ezaka solo pena ke vivant ata scène moko te ezaki ya solo wana ezate ata scène moko ezaki ya solo wana ezate mais na famille na ba réagissant ndenge ni eloko te ba moya keloko mabeta ba yo kango loko ata muta sali porno asali po ningisaka eningisa makasi na Gabriel Bolembo muta succès ebela batu kutu ba ningisa te na bisio Gabriel muta succès akosakana te na oki batu musu balobi yo Gabriel asila Gabriel na miniature oteka mama be tika boy bo lingo wanga ngamona omona te pona na ndimi po wana ndimi pena ngamo mutata moni likambo ezanga tina aprofite adiembeli kaka wa Gabriel bon donc andimi na to ma relation mais akotisa ne mbongo il y a première tranche abana na biso mutandimi to bomona biso relation na ye mais akotisa ne ka mbongo première tranche na isilité ngape nazo comprendre nanga o comprendre na ka comprendre na bato ba billet de vacances c'est na za mutu mabete OK depuis qu'il m'énerve les a passé nazo biso première tranche bana ba déjà do bana so da bon 4 soit 500 c'est combien ça comprendre bon première tranche 350 il faut foutre il faut ça la boy bakabolo mibale taka passe à bon nazo bisao ngana na retraité bino mabeta ya musala na bino fo bolier lango na mitumbi na ngambeka bale na bona kombo na ba na mitumbi mbeka yaka bilelo yo apparition na yo par rapport ya ko seka kaka o seka ki wana obakisi deux phrases na sime memi likamo lelo komi etomboli babi makambo yo lobaka etombola ba guerre batebele tomboli guerre ya Doudou Soupu na ndeko na ya mobali basala na esika moko nani wana Doudou Soupu na Guy par exemple bakomi lelo ko benda na likolo ya intervention na yo oui oh likolo intervention na sens ne l'intervention na ndenge lobaki bembeli minene boye basali bazo si batuni yaga ba ina bi oui ana raison bembeli mikolo bakosa bongo te moi ça qui mon on ngam talo elobi nde ba sosoli pe Doudou Soupu na plateau kaza moins instruit bongo de Doudou Soupu sosola milelo sosola milelo te elobele lo côté Doudou Soupu ne ngaza na mutabitumba le ya le be obunda na mutabitumba nenga za soka azomela mana ye kapwa bali na lebi sensi ba kuta na ba bonga mapo ya bundaka na ye mando mama die kita ba mutabosa Doudou Soupu na biso so zate esa opinion na ye soka alobi batuni boy batu mususu pe batuni pe boy abomi atudunga alobi mutabosa na makam na ye yo ndingika mutu mutakumsaka yo akamwe te lelo moni intervention ya mama leki toki tata mwasi na yo nene bote nani mama leki na ngai mama leki na yo esali yo ndenge nini bon na ekoleka nakamwe abi yo kutokamwaki te ngana kamwe tango moni yango abi so moni yo kokam ngai na kamwe na yengo na utotala siko na utotala siko yo te mala lala ina batindeli ngango ena la muki na moni yango ndio moni leo sala émission awa ngana zotala ngo wana et puis na esaki ko meka kutute kokota te parce que mbai na sola nanga abi azape na famille pona ko bala nene botai ezaki likambu so bandeko ne babika ngosi moko loba boye kwa mwasi koloba nde mwasi malamu ye wana bango bayeba ki amote on comprend mobali abi yende na lingi ngalinga basa yuma te parce que mbala nene de nature a le quoi Koffi Olomide donc ya lingara basia ndio moni abali mwasi na ye donc il faut quand même de quoi faire balier bana ndenge ba solo leli permission kaka pona oyo bana ndenge ba solo leli na bango mibale
te aye pas na ndenga soli na famille na ye ke nazo bala ye autika na ye au saiza msala na ye au sala ne boy peut-être akozongisa ye mais akozonga siko na ndenge ya bien vous comprenez ben n'est pas sola kinanga pour le bina lingi nanga te moi si nazo bala mona discuter na famille boy ngap na saki ngabino moni makambo nga nazo luka na luka nga moko kokota te parce que on va te voir le bac intervenir te pour banga bela kabila soutenir kabila te mais bela penda aza penda ya na ye alo bien ope bela penza aza ya na ye aza muntu na ye ngape na kokoli ngani na zabi na kolinga te ya amekana bela isimba te mais attaché des places na komi ati kanga ina bunda bitumbala nga moko penga na problème na bela te na finga pe bela te na loba na bela pe loko te nazana makambo na nga mususu oyo nasalaka na finga bela te pe na ko finge te ba souvenir a bien ezebele OK ngai na problème na nga moko oyo mutu so bozo memanga boye nga na kolinga te na bongisa nga pe na komema na kande bozo memanga wana siko muto ayebinga ayebake o azo sala ngo na ndenge na makambo na bango asa pona ngate vous comprenez donc là na lobi que na retirer pardon ngana bato boloba asengi bevi pardon ngana osenga bevi pardon par rapport à quoi na fingi été na lobi ne loka mabete to soinité et lo moté na osengi pardon pour ani na osengi pardon te bato qui sama kezaki deux personnes o ba moni mabe passer par trop na yebi na raté soka à lobby to le donner après ça fait position te vous comprenez c'est ça. Rabito ke malem na suka je crois que tu as quelques questions qui apportent aussi ça na biso émission na biso awa lelo yo au comprendre que ça pour na passage na SB wana ya ngona nde makambo e comité na degré comme c'est que koleka soupa SB te pour anité na le kate pour ani pour éviter makelele ngai ngamdo na cha makelele esike bandanga na yeba mama esike bandanga na yeba te ngala kwa kokufa martyr esike bandanga na yeba te bakosilisa ngo ndenge babandaki yango na yebi pete banda ndenge nini eza nini elekaki nini na yebi te nangala bino to yebi te ti lelo to yebaka ngo te bino pe batata to boyeba to yebi pe yango te ya solo wana ekosila ndenge bandaki ngai naza Gabriela muntu nyonso naza ndeko ya muntu nyonso walinga te afanzi gloire à Dieu pour nazanga eloko te gloire à Dieu ka pour nazanga eloko te c'est tout si ça va bien jouer normalement pour nité avec plaisir zwa bilamba na nga penda bena gumbi yango kitoko na kei pour nité ba benga na ke jouer soit benga pété pour le bezate il faut que babenga kaka non mais ndeko Guy a lobby que autant rasu kombo na été est-ce que bon on autant kombo ne te na tout na lobby ka pour après ça avertissement que autant rasu kombo sinon bien te banani wana yo autant ay kombo na tant autant ki otala ki image oseka ki bangote yango na lobby que autant rasu kombo na eta lingi kasi ye patanga su kombo na ngate yo po tanga na te po ce qui a memi mabenga na memi mabe de pour après mais ngana za ba preuve ngana za ba preuve j'ai de preuve oyo ya fingi oyo ba fingi na captura nyoso bilo moninga yuma Marie a déclaré libosa bato nyonso ka déclaré guerre na yo okoka guerre hein yaza mona mobali nga mona mwasi sikoto sa ne guerre ni quand ça déclaré en ouverture c'est une guerre et bandit siko na tantine Antine. C'est que lui on dit un problème na misa. Nzambe na bolia. Mwana mwasa de moi bala déclarer guerre na mwana mwasi. Yo mona. Alors bien libosa na nina ya ouvertement yo mona. Déjà troisième jour à guerre to quand elle est venue c'est tomber les jours. Guerre est-ce qu'on ça dana? Non yot. Par rapport à quoi? Et c'est que lui c'est qui bang. Oza jalouse pour bayembeli moninga. Ezana oh bayembeli eni.
aleki mayele te bongo mabe ngamu na lobaki aza mayele kasi poponi ngamu na lobango ki Belzi aza mayele okizuwa kasi pwani te na okizuwa te na te okazuwa pona Belzi ba oyembelanga nini est-ce que ngasi na sengela mutu mbongo ya libala po bayembelanga on a sengela mutu mbongo ya libala po ya libala te nani bayembalaka mutu oyo ozobiki oza na profit ok oyo oza na profit nde oyembela bo neti nga boye naza nanga na mutu aza na profit mpa na nga te oyembelanga nini mpe bakoyembelanga mpe pourquoi nga na nzambe te nga na nzambe te naza mpe na eloko te naza kaka boye yaya bakoyembelanga pourquoi ngaka nazaka nanga na jalousie te ngai te mutu nasalaki yango bango moko te baosala yango bayebi keye tobwaka na internet ekoyinda bango moko bayebi bayebaka mambo basalaka eza kesi koyeba makambo osalaka te ntango tosali nanga na likambo tobi tobwaka yango na internet nga na toyebi ke ekoyinda topelisa moto totumbaza ye tozoseka nde tokobwaka yango ekosala boye nayebi monde na biso ndeni fonctionne sikoyo ezolatanga pourquoi lorsque ozokamba pourquoi ezolatanga ngam nasali yango te ngam nasali yango te nde eza kaka na seki esili guerre net na ndeni mpo ngam na okotela bango bavi bango baoluka balia nsima nanga guerre esili osisi lelo enasilisi guerre ya bandika alobilobi osisi lelo te nasilisi tokotala sikoyo guerre esili lelo tokotala sikoyo c'est le fait tokotala sikoyo miniature ekufi soki bakolia nini tokotala donc guerre esili lelo officiellement guerre wana ozomona bazoluka po bakotisaka kaka mbongo yo ozo comprendre te ozokoma te nakomi mpenza koma elongi ya Gabriel eloko elongi ya Jésus bakozwa po basala mombongo elongi ya Jésus bakozwa po batongaka bato elongi ya Jésus bakozwa donc bazwela mombongo elongi ya Jésus nga na Jésus na elongi ya Jésus na Jésus te mena zai na elongi ya Jésus l'onction l'onction muta mafuta to Yesu na iboka tangisa nga pacha likole tangi da ifanda pe libela eloko na ngaka na miniature ma Zaire etumbami ozo comprendre bango ne ba osama kamwa so bezaki nga Gabriel te Zaire nge tumbama te so basaki pa mutu so nge tumbama te inaperçu Gabriel asilaka te Gabriel asielu mukaka na ciel mukaka so na bina telema na telemi debout congolais botosa mundu so mona bimi kuna ye paso lukaka diembe na matière nanga peso uchi wapi te donc ba pe ba so diembe la bon o kama so bimi côté ni sikoyo omona bafani ba bo ende nani na ebiete nde nani nazoyeba na ngai yete osomona nene botende esenga na ngai ya nene talaka bilongi yo talaka te mebanda nde nazamina kuma kotala abitalaka bilongi po mutu soko ya koyela yo to mère to sala émission pour sala émission njoka ote ko tumba yo yebi na ça aussi hein il faut talaka oso comprendre yengwe mwana komisiko so na fandi nakomi na kotala mona nazo seka na ngana ndako mafinga ngo ezo sekisanga mwa ezati manga pa bimeli su wapi donc nazo kamwa MK ozo comprendre nyoso la nini koluka matière mbongo ya koluka mbongo donc bato ba dépenser mingi minerva pe na bosiso futa te première tranche kuna esilité mais ça passe dans un bisa il faut bana baso en classe ba billet de vacances pe passe comme ba tenir faut resoma en école siko bosuka dans un bisa faut yo kakate faut to chaka yo faut to chaka yo to suka comprendre biso kaka yezambela ngai to sakaka to taka mulongo kaka so exact etambola yo kaka bi etambola mabe ya solo to comme biso na suka conseil nyoko pesa na ba comédien nyonso
Conseil on appelle ça ba comédien ils ka bolingo. Tant que monde batumi balé bazo bomana. Biso ezaka to ya po to chakimia. Kolukato kenda na lito ya moko o sufaka ipo mona ke yondo lingie makasi. Olingi ete. Olingi ete. Mutu alingaka mutu. Aza mutu oyo apesaka mutu kimia. On se comprend. Aza mutu apesaka kimia. Eza tantine moko esenga na Gabriel. Kolingaka te ba mafinga na so bazo finga yo batu ba tindela kwango. Biso mutema pamba. Esala mabe. Elo musopo koko mona no ngote eleki nango. Mais tango yozo mona ngo ezo sala ke oyinaka batu oza ba problème donc osilika osala mabe moko boyesa kitoko te tango za pembe na mutu wana batu mususu wa pembe na mutu wana ta obika te vous comprenez mais ye moko pe na sima tonga ke makasi na pembe mais devant boye ko bima mutu malamu mais ba sekere na ye nyoso eyebani nango yana quelques-uns ba yebi yango on se comprend mais ya zaka pembe na mutu wana semblé zate nani nyango basalango mais na sima so akekoto dotona monde moko mabe makasi ozomona so batu baza pembe na yo luka batu oyo pe balobaka boma moto to wana mokili moni boye za boye ketana se sa memango boyo moni tokena ngo boye ozomona bato abongo nde bato kozana bango po aucha okinya ke bato bazwa ko peliselo moto na matoi ozomona ngala koza likambo umula likambo ye moi sopo na azonyo kama makasi za nini mutu moko liba likambo ko boye ngamoko na sans charger nango na sila ni pe ngamoko umwa pe na ebisi na ngai yete to kaka za na kimia ko makampele kiye ozomona c'est pas koyeba ngako na mutu mususu na ndenge mususu c'est ça pour mutu aza mutu mutaza mutu bofingelelo bofinga lobi okuna aza mutu siko ngana za mutu nazo bimisa boba obimisa te eza pasi papa nani mama na ngai eza pasi lobi okuna le ba 50 ans kozwa biso ba 52 ba 53 ba 60 et comme il y a problème to mona ngo gelelo mona ngo age mais tant que so fanda au monde robote le ba problème yango moni nga na sekaka ko se défouler na so sa ba nga ba blague nanga donc ba tibisiko ba mona ngo mabe non ozomona donc conseil on pesa kaka na bande kunanga bato toza pembe na bango toluka ko tia bango baza na kimia kitoaka ko pelisaka susu moto parce que ba sœur wana baza ba sœur na biso nyonso mutu malamu na mutu mabe azate biso toza na mabe biso toza na bolamu ngana kondana mutu te ozo comprendre na kondana mutu te bango so ba sœur na biso ozo mona c'est ça. Merci beaucoup Gabi to komina suka leo mbote zate bon lelo penda na ndemite lelo pa na zaka na kimia vraiment lelo mbote zate lelo kimia za makasi cherchons la peine ndenge Bible lobby avec tous car sans laquelle personne ne verra Dieu Dieu to lingi kimia mingi to lingi penzanyo seza na se mandoki na biso na ngona se poto na biso na tango ya guerre te to na tango robeta di solo to yokani to kei parce que to lingi na biso ba charge te monter maintenant la poseza na kimia parce que nzambe Bible lobby garde ton cœur plus que tout c'est ce qui est le plus important parce que nzamba sala rani na kati ya motema ya moto donc bomba motema na ko le kanyo so na si ma caméra to zala ki bongo na Junior Mbui pene na ngai zala ki na benga mingi mon assistante Gisèle Monongo azala ki déjà na bébé Abakouk donc bozala bino nyonso na ndako bo sepela bozo émission na motema kimia nyonso so to betisi libaku zotanga kolimbisa biso yeba kozo isika yako pesa biso ta ba roboya pardon na yo yazolona ba mo boya mama pardon yazolona tika boyeko elongi ya Jésus bakozwa bakotonga kabato elongi ya Jésus bakozwa bakokotisaka bambongo elongi
Maman la Gaïta, neveu national. Vraiment. Yangiama. Maman la Hervé. Babi, yebisa ya Gabi atika Gaïta na SB bamso ba bongo. Yeso ba tie ba pena ba tie koto yo, ba tie Gatsby koto. Ba Niki Junior piana koto esa kitoko makasi. Pour jeu banini jeu d'acteur na vraiment ils aussi makasi. Na charismatique. Charismatique. Ya bataille Gabi. Mon amayele, vraiment bien éduqué. Félicitations. Merci. On a wana penda félicitations. Merci. Na on a bien intervention na émission na bi waouh. On dit maté que ya maman na muta chocho. Vraiment. Ya akokarate ya chaka. Aningisi mutu. Vraiment. Tu comme ça suka. Ni le basuka ça. Té. Et s'il hein. To solution. Au revoir. Au revoir. To fini mutu té. To salpe mutu mabete. Pamba, elote. To kanisi ka to réfléchir. Ce qui parquet, yo bimisi ba preuve, nga na bimisi ba preuve. Ka bon. Ni comme na preuve, ya onde bo makamba fali na gote sei. Na ni comme na preuve. Ah, biso ali comme lelo pe to sali émission ka mokoloka pe ya profiter na bango. Yo di comme preuve ka ndi mutesa maka.